na komona tata mwana te tata molimo santu tokumi na elanga oyo tolobaka lelo na nzambe yango nde ezali important na ntina kobongola mosu mpona oye bayaki nsima totalaki mosu puissant 117 1 à 2 nde tolekaki na mokanda na Esaïe Isaya, pardon, Exode 21 à 17. Psaume 117, 1 à 2, Exode 21 à 17. Si vous regardez au canal Isaïe, chapitre 9, verset 5 à 6. Isaïe. 9, 5 à 6. Nde okende mukanda mibale kozosuna mukanda na age to angai na chapitre 1 verset 5 à 8. Age to angai 1, 5 à 8. Soki tozwi tokoza na mukanda na Esaïe to Isaya 9, 5 à 6. Et tant que les animaux ne vont pas être dans la petite amour au centre. Titre au Ghana, un enfant nous est né. Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné. Et il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveille conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa fin, la souveraineté et donnera la paix qui ira toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur la droit et sur la justice. Tokei na mukanda mibale age to angai na chapitre 1 5 à 8. Et tant que les écoles ne peuvent pas voici ce que déclarait le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Vous aimez largement, mais vous récoltez. Vous mangez, vous buvez sans être rassasié et sans attacher sur votre soif. Vous pouvez dormir sans être réchauffé. Et les salaires que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Amen. Tobondela. Na komona tatamona tatamoli musantu. Nzambe na biso bengi ona ngao kita ozala kati na biso bana na yo. Papa ngai na kolami na tele mokolo malelo nazali nani? Nazali kila mtu na masumu papa kutela mabela ngai tele bisanai. Lata ngai zala kati na ngai. Ute bati na mate ya kile osilisa. Pote marabana za mutana kona kolobezala ngai tele bezala yo. Pote ngai na bani ngato yoka to bomba. Pote mokolo mbezala kabiso na komona tatamona peteta mo musantu. Amen. Tito thème ya mokolo malelo ya matin na biso ezali 25 mai, la vraie date du Christ. Et papa dialungana c'est lui le Christ. Thème ya matin na biso 25 mai, la vraie date du Christ. Et papa dialungana c'est lui le Christ. Totalaki liboso na mokanda na nzembo to Psaume 117. Ezali Psaume oyo David akomaki yango.
akomaki yango na circonstance nini, na circonstance na mai oyo Nzambe asalelaki libota bana Israel. Na période wana bazalaki na kotungisama mingi ndenge bafilister bandaki konyokola bango chaque fois koboma bango kosala bango ko. Mais ntango roi David akomaki Goliath, nde David ayebaki nzembo na tina na circonstance oyo kokumisa Nzambe na mai oyo asaleli bango, alongoli bango na souffrance to pasi oyo bazalaki nango na bambuna, mpe akotisi kimia kati na bango. Na circonstance wana David ayebaki nzembo toyembi biso toyebi yango na mokolo mwa lelo na ntina mosusu te na ntina kokumisa mbotama ya mwana na Nzambe. Mpo nani biso tozalaki na biso bato te maloba kokota koli, surtout biso bato moyindo oyo tofingamaki banyokolaki biso, kasi Nzambe ayekobotama kati na biso. Ezalaki esengo to ezali esengo po te mokili mobimba lelo yebi ete Afrique ete Nzambe abotami kuna. Tozali mpe komona lelo nkamba ya Yerusalemu ezalaka toujours envahi, bato bazouta mokili mobimba bazoya na nkamba na ntina nini, na ntina koluka Nzambe. Continent oyo ezalaki na moya pamba, oyo ezalaki négligé, oyo bazalaki kozwa bato, bazalaki koteka bato, koboma bato. Me Nzambe abotami kati na bango, mpe mokili moyebiki Nzambe azali kuna. Yango wana biso mpe na mokolo mwa lelo tozala na esengo ya kotonda mpe kokumisa Nzambe na biso na ntina ya reconnaissance wana, toyembela ye, tokumisa ye, po ete tozalaki na biso bato te, me lelo tokomi bato oyo te poso mwindo ekomi na valeur. Nzambe ayekaki na biso abotami na lokoso oyo ndenge David akumisaki Nzambe, achangeolaki ye po ete na pasi oyo bazalaki nango na bafilister, na bonyokolo oyo bazalaki nango oyo ete bazalaki toujours na kobanga, mais Nzambe apesaki na bokasi. Père David nde David akomaki Goliath mpe kimia ekotaki na libota bana Israel. Yango wana bayembaki nzembo na ntina nini, na ntina kokumisa, na ntina na circonstance wana. Yango wana biso mpe na mokolo mwa lelo totondisama na esengo po ete Nzambe abotami kati na biso. Nzambe abotami epai na biso. Babiso bakotuna, est-ce que c'est vrai? Ezali ya solo po ete na bato minene batatela likambo yango biso banso toyoka ke Yesu azali motu mwindu mpe Yesu azali africain. Na ntina nini batatolo yango barekonetre likambo wana. Yango wana biso mpe mokolo mwa lelo toyembi nzembo oyo mpona kokumisa mpe kosanzola Nzambe na biso po ete na malamu to na esengo oyo apesi na biso po ete lelo tozwa valeur kati na mokili eyeba ete Nzambe azali na poso mwindo, Nzambe abotama kati na biso, Nzambe azali kovanda na biso. Toleki na mokanda ya mibale, totangi na mokanda na Exode 21 à 17. Mokanda na Exode biso bakoyebi ezali parmi ba 5 livres Moïse akomaki. Awa ezali li commandement de Dieu oyo Nzambe apesaki na bana Israël. Pona nini Nzambe apesaki mibeko na bana Israël? Biso bakoyebi ete libota na bana Israël ekendaka komongo na mokili Egypte. Ntango bakotaka ndenge tolobaka ete soki okota ezalaki kobima ezalaki, me bakotaka 70. Kobima na bango babimaki 600 000. Mais batanga ba maman te, soki toyebi batanga ba maman mbele peut-être nombre ozala fois 3. Mais o batanga ki babinga mibali bakokuna bitumba mpe bala mibali yango bazalaki 600 000.
Mais tant que Nzambe apesaki bango na mokili Égypte, apesaki bango mobeko. Importance ya mibeko ezali nini? Mibeko nde epesaka valeur na mondimi. Po ete soki mondimi aza kotambola na mibeko, akozala na bobangi ya Nzambe. Oyo biso banso oyebi ete bobangi ya Nzambe ezali ebandeli ya mayele. Nzambe apesaki bango mibeko mpona nini bazali kokende na mokili esika oyo biso banso toyebi ezali na mokili ya Kana. Po ete bakende kobanda mboka ya sika esengelaki bazala na makambo oyo bazwaki na Egypte te. Surtout biso banso oyebi ete majorité ya bana Israele babotamaka na Egypte. Ntango babimaka bayebaka lisusu Nzambe te, bayebaki malako ya Nzambe te. Yango wana Nzambe apesaki bango mibeko wana po ete mibeko wana epesa bango valeur, ekomisa bango bato. Ndenge biso na mokolo mwa lelo soki mokonzi ya bulu insistaka na ntina ya mibeko po ete mobeko nde kopesa biso valeur, okomisa biso bandimi ya solo. Exemple oyo nazwaka soki lelo koma mama mwilu ezotala babikeke na bikeke po ete alataka mibeko, atambolaka na mibeko ya tata Nzambe. Ayebaki ete kosala boye ezali mabe, kofinga ezali mabe, koyiba ezali mabe. Yango wana azwaki lokumu oyo biso mpe mpo tozwa lokumu na miso na bato esengeli totambola kati na mibeko. Mobeko ediferensiaka mopakano na mondimi. Partout ozali soki tolingi tozwa différence ezala nai na mopakano to yo na mopakano, soki toza kotambola kati na mobeko. Ya mwana ntango na kala ezalaka ntango baza kokanga barelege soki baye na mboka wana bakotya mbunda batya miziki, soki basanti obili te kimangisi wana bakangi yango bandeko biso kimangisa eloko wana po te kimangisa aleki mutu na mabeko abinaka te. Ntango bakotya mbunda miziki ezali kobeta bato nyonso bali kobina, me mutu avandi kima eza kobina te balobi kimangisa baye bakangi ata kuto te po bayebiki bakimangisi mobeko na bango babinaka te, bayebaka biso na mibeko. L'état colonial nde kokanga biso na bantina wana soki aye na mboka eloko liboso po identifie kimangisi te akotyaka miziki wana mbundali bato ya mboka babandi kobina. Soki amoni kaka motu avandi abinaka te ye wana kimangisi te bayebakani yo mingi bakangaka bango bongo ndenge toyokaka baoyo bakangaka mingi kakateke balonaka mpasi bakimbango mingi bakangaka wana bamboko bazalaka na ntina ete mibeko wana batiaka bayebi kimangisi abinaka te, kimangisa melaka te. Yango wana ezali différence. Biso banso yebi ete bana Israele bakotaka na mokili na kai ezalaka nyonso na Kaleb po ete bango babatelaka mibeko ya tata Nzambe. Yango wana biso ngai na yo mpe na ntinga na mibeko esengeli ete tolata yango tozala lokola Yosua na Kaleb po ete tosepela nkembo Nzambe akomizeli biso. Awa tokobeta sete na mibeko ya 3e commandement oyo ezali na 7e verset. Kotanga kombo na Nzambe na yo pamba te po ete Nzambe akolongisa te oyo atangi kombo na ye pamba. Biso bandimi tozali kolongisa Nzambe na biso soni, tozali kotanga kombo Nzambe na biso ntango nyonso. Exemple, quand on a uniforme à vert blanc, déjà, vous avez une identité en Zambie. Mais quand on a un uniforme, vous allez au Bunda, vous allez au Finga, vous allez au Tang, vous allez au Zambie dans le sol. Pour que tant qu'on a un vert blanc, photo à papier dans la carte. Ah, oh, qui m'anguisse, c'est une photo chorale, vous écrit à chorale, oh, qui m'anguisse. Mais dans ce moment, vous allez au Finga, vous allez au Mapé. Vous avez vu que ça nous amène à l'ensemble. Vamos en civil. Molati, Teni Alimomba.
même maloba mabe oza koyokisa nzambe na osolo oza kokatela bato mangala eza koyokisa nzambe na osolo po te mingi tokanzaka koyokisa nzambe kotanga kombo ya nzambe ezali kaka peut-être koloba ngo ntango olaki teli ya ngomba pa tozali ezala na bisi tozali identifie oyo kimbangisi me mutu atuti yo ofingi me mutu ala kotala na bango mpe na ye mpe oyokisi nzambe na osoni yango wana esengeli biso bandimi toyeba ete ntango ozali na vert blanc ntango ozali koloba partout ntango ozali kotanga kombo na nzambe na yo toyokisa yango na pamba te po te tokoyokisa nzambe na biso soni po te nzambe na biso azali identité na biso matala bamama tosala attention ntango oyo tokomi ezali ntango moko nakoki koloba ete eroto moko ya ndenge mosusu oyo liwa esopani kati na mokili esengeli tokufa to pasi ezwa yo na bobangi ya nzambe ozali sengo po ete bateka mutu to mutu asalaka tubele ntango aza na bongo soki okei ntango wana tubele ezala lisusu te yango wana totika kotanga koma nzambe na biso pamba po te nzambe na biso totali koma na ye pamba ye akolongisa biso te tokei na mokanda oyo totali mokanda na Isaya Esaïe azalaki prophète pe Esaïe azalaki tata na ye Amos na libota na leo donc libota ya nzambe Esaïe azalaki prophète monene ndenge bajuvénemi bazalaki ye mpe azalaki parmi bango kasi cri de guerre na ye to maloba na ye mingi bande koteya bana ya Israel botika mabe soki botiki mabe te bokozonga lisusu na bongo nzambe oyo ezalaki maloba oyo bande koteya bana ya Israel po te nzambe arevelaki makambo wana ete bana ya Israel lokola bozoki botika mabe te bokozonga na bongo yango wana mpe ye abande koteya bango chaque fois ete esengeli botika mabe soki botiki mabe te bokozonga lisusu na bongo basi bozongela bino lisusu awa mukanda totangi ezali prophétie Isaïe azwaki kobotama ya nkolo Yesu yango wana thème na biso tolobi 25 mai ezali vraie date ya nkolo Yesu Isaïe azwi prophétie ete mwana wana botami akozala mokonzi munene pe komona ye kotangama akozala prince de la paix akozala mutu na kimia me ntango Esaïe azwaki prophétie wana kobotama nkolo Yesu ata solo me azwi prophétie wana akozala mokonzi munene na libota na Dawidi mikolo elekaki ebele nkolo Yesu ekobotama na libota na Dawidi biso bango toyebi na papa Joseph na mama Maria toyebi ete zemi wana ezalaki zemi ya kobusa mais lokolo ezalaki prophétie esengeli ekokisama lolenge ekokisamaki bongo nkolo Yesu abotami na promesse oyo Esaïe azwaki mais ntango nkolo Yesu abotami banani bayebaki nkolo Yesu abotami bawamaji bato na mayele bayokisama te na Betelehem nkolo Yesu abotami bakemba koluka Herode toyoki na mboka na yo bote Herode azalaki mokonzi na mboka na yo mokonzi abotami lokola Herode mpe azalaki moto na mayele bande koluka prophétie to likambo oyo balakaki akobotama ntango yango nini baye komonaki na moma wana ntango na monde ekokaki nde bato na mayele bakeyebisa Herode ayebisi bango te boke soki bomoni bodekulu place yango ozongela ngai awa te nayeba ngai mpe
naki boutique na cadeau côté bato na mayele ba naki ba cadeau côté ba ko pesa na mwana nzambe te na mwana ya kotala parallélisme wana kotala ko kobotama ya papa de l'homme na be prophétie pesa maki au-delà na Apocalypse 3:12 biso ba so bete Apocalypse le bukano Yohana akomaki ntango azalaki na l'esanga Patmos kuna pa akomaki bukana na Apocalypse o ba révélation nzambe wana kolekisa ntango nyonso amoni prophétie te Yerusalem yasikekiti nzambe akiti mais après le jour na Congo wana te na Congo yasika tobituna bana Yohani azwaka prophétie na esanga Patmos ntango nini eske bato na mayele bayebaki te soki totangi na mokanda na kaka na Esaïe soki totangi na mokanda na Esaïe 8:23 tokomona kuna balobi na biso ete bozalaki na pasi me nzambe ayoki kolela na bino kolela na bango ezalaki nini bana Israele bazalaki na pasi nzambe atindi bango mobikisi te mokonzi biso mpe Yohani mobatisi azwi révélation na esanga Patmos Yerusalem yasikekiti nzambe abotami na Kongo ya sika me uta ntango wana mokili bande koluka abotami wapi ne ntango mpe na ntango na kala bato balukaki ete kolo yesu akobotama esika nini bachercheur bande kosala yango monaki même soki guerre mondiale eyaki soki partage Afrique eyaki po te bato na mayele bamonaka likambo wana yango wana bakoloni bayaki bakabola Afrique batindi bato po te bakende koluka ti omonaka biti ya likambo wana ezalaka mosusu te ezalaki bazali kodécouvrir po te ndenge bawamage bayaki po te baluka esika nini mwana na nzambe abotami ndenge mpe ntango wana likambo esalamaki Afrique pasi eleki netobi na Esaïe 8:23 nzambe alobi ete na pasi na bino nazopesa bino mokokisi ya kobotama kuna akobotama wapi na Yerusalem ya sika oyo prophétie epesamaka bomoni parallélisme Esaïe alobi prophétie mwana moto akobota prince de la paix mais ntango apesaki prophétie wana uta kobotama nkolo Yesu taendekaki emele mokili bande koluka oyo Esaïe alobi akobotama na ntango nini mpe place nini mokili bande koluka yango ntango nkolo Yesu abotamaki ezalaki na mokili bandibaki ete mpo ete mbingi baminimizaki prophétie babotami na mama Maria oyo biso banso yebi epuis kobotama ya nkolo Yesu avandi tikino na age ya 30 ans nde abandaki mission na ye yango monaki même Hérode alukaki ntango amonaki babomage bazongi te atindi bato apesi mpe ko pardon uta mono de une année à 5 ans pour que papa n'a pas de maman Maria n'a pas qui ça qui Jésus-Christ na Égypte pour nous qui ça qui est la tina était bon mais on a qui ça qui était le roi va pas na nyoso wana tamu wana koleza kufaki mais akufaki te biso ko mo na Afrique ba colonisateur ba ko ka na Afrique batindi bato Diego Cao a découvert la bouche de fou. Tina ne va Diego Cao ba ki na Afrique. Ezaki na tina Diego Cao tamoli poti bango parce que on ba wamali ba yeba ki sawana ete abota bi bazo koluka abota bi wapi. Ya moto wa ki na mona lo ba ki ete Jésus-Christ africain abota bi na nord Angola. Diego Cao a découvert la bouche du fleuve Zaïre wapi kuna na banana nyonso ezaki na nini auti na nord Angola azali koluka découvert ete mwana nzambe abotami balobi
azali na rayon wana na nord Angola esengaki loluka koto wana biti na bango ezalaki nini koluka mayele na moto ezali ya nzambe te. Pourquoi biso bakimangisa tolobaka ete kolo nyonso abotamaki na mois de mai po biso baso ntango toza kofete le 25 décembre chaque fois mokonzi abule papa diangenda oyo bazalaka ntango wana kisasa soki kosambela toke feye na matete papa diangenda kokanga noel wana bi wi noel me mokolo ezali okoyeba date ya solo oyo kolo nyonso abotamaki me ntango wana bambuta kala bazalaki mpe kirie te keloti papa mokolo nini comme ezalaki likambo ya nzambe tovandi kaka nie tozozela kaka ngumba yango ekoka bamutu basalaki ta rechete kebaki lofuka papa ye biso mokolo yango bamuta mpe kidiba badere na chaque fois ndeko rapide biso tokela mokolo na exode 12 yango tomonaka ete tokoti kofete mois d'avril 6 avril papa alobi nini 6 avril benga yango ezali janvier puis calendrier juif le 6 avril ezali janvier soki totangi na exode 12 nzambe apesi recommandation na bana israele ete mwa oyo ezali mwana bino ya yango oyo bana kotala bana israele babaki na bongo le 6 avril okoba soki bakoyaka na babaki septembre abezalaki mercredi kobima bana israele wana ezali biblique wana kutu mutu atala mangoko mosusu atala yango tembe te abible ekobama na bibilia wana toke wapi mutu atina yango tembe te ayede te avril ezali mwa ya yango po ekomama na kati ya bibilia yango na biso bakimangisa mpo totanga na bible po te ezali patrimoine na biso mpasi mokimanga tikalaki biso exode 12 na première verset soki bandi kotanga yango okomona recommandation oyo nzambe apesaki na bana israele motomo ya kolo yesu soki totangi na mokanda na Luc 1:26 6e mois 6e mois oyo nzete mama Marie ebandaki Luc 1:26 ezalaki na 6e mois oyo mama Marie aye kotala ndeko na ye mama ya Jean Baptiste ntango akendaki ntango asantaki akomi na zemi ntango ayambanaki ezalaki na 6e mois sikoyo tobandi kotanga avril ezali 1er mois lokola janvier donc 1er mois soki totangi na avril ti tokoma 9 mois oyo esalaka na likuma mama ekopesa mwa nini calcule biso bakimangisa donc yango wana likambo na biso ntango toza kodefendre yango argument ezala argument ya pamba te argument ya bible exode 12:1 tina se recommandation ya nzambe alabi na bana ezali mwa oyo ezali mwana bino ya yango Luc 1:26 recommandation ntango na 6e mois mama Marie ayaki kotala mama ya Jean Baptiste place asantaki déjà akomi na zemi 6e mais biso ntango toannonce likambo oyo po ete korenonce to kobanda likambo oyo papa dialonga na bandaki yango na l'an 2000 bambuta ya lingomba chaque fois bazalaki na soki bafete batele bapapa bakendaka na nkamba to bazali kokende osoti bapapa ntango bakei na nkamba papa dialonga na kati ya ntango bakangi noele bambuta basotuki papa kangi mo 3 fois noele bambuta basutuki na kati ya ntango nde bambuta babia likambo ndenge ayebisaka biso yango ekokisana officiellement lingomba bandeki ofete yango na 2001 nde place lingomba dekretaki ete kobanda lelo date ya le 25 décembre eza sokona biso te ntango torenonsango na mokili elingani surtout bayebi bato azali na kisasa ntango wana mais komaki bazolanda documentise prouve biso te noel ezalaki na mois de mai biso lobi décembre bato babi kolanda na 2001 lingomba ebandaki ko fete date oyo ezalaki évangélisme monene bato baye premier défi tosalaki na kisasa eningisi kisasa
bato babili kolanda oyo ke centre d'accueil plein à craquer parce que ozo bituna na bato ki bangisi ale tomona ngombe ndani te date à moi le message qui semble déjà date bon conventionnelle et ça qui m'a ça la montée pour te yeba ki date à côté et les gars boyoka mais entre temps et les date oyo biso ba so yeba tezali date oyo égyptien bande ba rose Christ bande ko sepela date ya roi soleil allez ngomba ba talite le roi tomona so date tout ça date wana mais date on bande ko célébrer makambo ya ba rose chrétien uta qui mangise a décrété les kamwana na kisasa mangombe pele a fait sur le verset qui s'appelle mingi ba fête raté ba bandi ka ko so sur colonne ba fêter pour na soni bala na biso ba qui mangise bon mon parallélisme mais na lobi Esaïe a annoncé un peu plus tard moi na nzambe Yesu passé ya otami par Joseph biso pe l'Apocalypse Jean-Baptiste dans les Patmos amoni elusili na sikeko ekiti tango amoni yango mais uta monaka yango bato mayele bandeko lutu mais bato mayele bamonaka ndenge bawamage bayaka na Bethléem tango bawamage bayaka na Bethléem po bazali bato mayele basantaki ke abotami kuna ndenge pe biso bato mayele bayaki baye même kokabola Afrique conférence de Berlin Léo Kabou l'Afrique, pour santé qui est Kabou Yango, Diego Kawa et même l'Afrique, pas la question de la RDC. Quand tout le Diego Kawa, nous sommes toujours au Louka, et c'est là qu'il est calme. La dernière, tu vas mailler. Pour mailler, moi, moi, je ne sais pas où Papa Dialonga, c'est lui le Christ. Pour que même quand il me va quand les soit tant on va y aller sous terre. Il y a une incarnation. À côté de la Maïda, à côté de la soupe. Pour preuve, tous les témoignages, je m'en casse, pas tout quelque chose. Pas tout quelque chose. La profiter de toujours vivant. Nous ne pas la mission de la cellule. Mais ça, la mission de témoignage. Papa Dialumana, Tao, Aïna Kamba, Narata Kamba, Abimel Bawa a changé pour son pépé. Surtout qui? Tant que les bagana côté sous la dame et au biba à zone la bourse papa tout les choses à vivre après ça la jeter à la qui c'est pas que quand ngai wana salaki quand ngai oyi tout le monde papa il a biso papa dia le wana c'est le Christ mais dans les camps oyi ni ne importe sur le camp les camps importants c'est aller dans 1 Jean 4, 7 à 8. Recommandation pour Jésus. Linga moninga na yo ndenge okingaka. Wana des conclusions pour Yankolo Jésus. 1 Jean 4, 7 à 8. Mais biso, bah tout ça recommandation wana tout ça est la mabote. Quand il a les mots baoui, bah vivre pour tout. Na papa Diangé, na papa Dialunga. Papa Kouloutou azalaki strict na mbé. Papa Kouloutou on est comme ça. Soko kei na kombi. O bout de papa Kouloutou. Dans na regard quand on te la yo moko ba nekolé. Suzo zaki ndo, o zamu tamisa mabe. Donc azalaki strict na mbé. Aussi papa Diangenda azalaki kuto bane koteya chaque fois to luka le boso ko konti na likolo azalaki kujuko lika juko teya atoza mabako ya teya aussi papa Dialungana azalaki mutu na molingo papa Dialungana mateya na tout le temps zola ya bana c'est chaque fois que ça va la poa oyo elala nzela moko elamuka nzela moko papa Dialungana azalaki mutu na bolingo donc bato bavivre papa misato bayiba caractéristique na mwana na lobo papa Kouloutou azalaki mutu moko très strict soki okei na gombe regard kaka omoni papa yo moko bali kolenga na makambo zongo moko loba bango te kumba moko présente mokili nakendaka na gombe namonaka mpe likambo mayelaka nga nakei na papa mais nazoko koloba te na regard azotalanga
Mais papa Diamena, chaque fois il prêche, à tous en mabé, aux andoki, à ce côté. Papa Diamena, à ce qui la bolingo. Chaque fois, alors il m'a tout kabouanaté. Mais les autres ont fêté Noël. Noël, le 25 mois bien, et même bientôt. Nous avons gagné Noël. Naboka Wani. Maintenant, tu as fêté Noël Naboka Wani. Pour les hypocrites aux amis qui ont les hypocrites aux amis qui. Tu vas venir là, tu peux me dire tu sais que ça va tu l'as mis. Les hypocrites aux amis qui. Car c'est toujours fêté Noël. Tu as na verbe là, à Botami, papa Dialunga. Mia zaki butu na bolingo. Siko bolingo ngoto sana mo. To tika makambo batela ba mama. Eko koute biso cher. Eko koute biso cher. Dirigeant, peut-être biso tebo ba la première.
Papa dit à l'Oumana, il y a un Christ, peu 25 mai, il y a un date, il y a solo, il y a Motamaya, Mwana Nzambi. Toké na mukana qui na mukana na agito angai. Agé azalaki prophète na mokili ya bayuda. Matin na ezalaki essentiellement ayaki na période oyo bana ezali bapesaki bango mokumba ya kotoma temple. Kasi période yango ya kotaka négligence ezikotaka makasi na bana Israël. Négligence ekotaka makasi. Yango wana ye aboyebisa bango ete na likambo tozali konéglige nzambe ayebisi ngai boye soki bolingi mpasi na bino esila esengeli tozongela misala ya temple mpo ezalaki misala wana ekangamaka uta bambula ebele yango wana ntango angai to aje ayaki nde apesaki recommandation wana ete abandi kopesa kolobela bana ezali bazongela misala wana yango alobaki na bango soki bozongeli misala wana te ata olie otonda te ata omeli mposa mai ekosila bino te ata olati me kozala toujours ni ata ozwi mbongo na mosala ata bamillion me okomprendre teke ntango na ndako ozali dépense mbongo esalaka nini esili yango tozovivre na mokoma lelo age to anga yalobaki yango oyo toli kosepela motama na ye yeba tiri biso likambo soki botongi kamba te mpasi na bino ekosila te angai ateyaki yango na bana Israel mpo yamonaki na eglize kotikaki na bango yango na mpe biso oyo toli kokumisa botami profesi na ye soki botongi kamba te mpasi na bino ekosila te c'est-à-dire toli komona yango ata ozwi million ata ozwi combien yo mo mutuna boye mbo yango esilinga boye boye donc baproche biso batoboli yango okoti na magazo somi mbo yango lo esili olati ate lukuta lelo tozwa mosala monene mosala ya nini ya kotonga nkamba yerusalemi esenge tolongola na négligence oyo age to anga yamonaki yango na bana Israel yango ayebisaki bango biso ozali kokoma monene toyebi ya kotonga nkamba yerusalemi po te pasi na biso esila ngai na yo tokaka motema te oyo toza na ngo tosalela nzambe na biso soki onéglige na yo anga eza kobaki yango olata mokozala toujours bolungu okolia me nzali kosila yo te esengeli toluka kotonga yerusalemi mpo wana ezali ebombameli na biso ngai na yo tonéglige likambo nzambe te profesi wana te tozokomona ndenge likambo profesi wana ntango kopata longo na lobaki yango soki otali mpasi na mokili ezalaka ndenge mosusu me lelo ya plus pire mais malgré plus pire kaka na mokili nzambe azopesa biso alobi toya totonga yerusalemi na bambongo ya pilipili na bambongo mungwa bambongo na biso ya mikeke totonga yerusalemi lelo balingaa toza na mosala minene mpona kotonga kamba tolanda bato te ndenge nalobi bahypocrite baza mingi po ete mingi mpe bakotya basongisongi ya kotya te kosala boye te te yo tonga na mokamba yerusalemi po ete tozwa mapapo tika ete oyo bapesi biso na mokolo wa lelo ezala moye na kombo na tata mwana pesa bakolo mosantu amen totelema mokolo prions notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui t'offensent. Ne laisse pas tomber à la tentation, même du malin, car c'est à toi qu'appartient la règne, la gloire, la puissance, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur. Et conception immaculée. Accomplis
Il nous a mis successivement sur 4 livres et 2 autres livres qui étaient sur ses commentaires. Premier livre, c'est le livre des Psaumes, chapitre 117. Deuxième livre, livre d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Troisième livre, c'est le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 9, versets 5 à 6. Et le quatrième, c'est le livre d'Agé, chapitre 3, versets 5 à 8. Et les 2 autres livres qui faisaient option de son commentaire et de sa conclusion, le livre de Luc, du docteur Luc, chapitre 1, verset 26, et le premier épître de Jean, chapitre 4, verset 7 à 8. Je laisse le choix au responsable paroissial lors de son homélie pastorale. Il y a paroisse, le responsable paroissial à la personne de papa Eli Moula Kelezi, papa Telemena Biso Pene, Telingo Mepesa Morte.
na Kongo ya tata ya mwana pe tata Musa. Kimbangis oye! Oye! Uzalina kati ya dawa Nzambe, uzalina esengo, mama azalika na biso. Kimbangis oye! Kimbangis oye! Kimbangis oye! Avant de continuer à voter, nous allons discuter aux amis à Moussa. Batata maman, ma jeune, Batei Bisso, Batata pasteur, maman conseillère directe liée à professeur commentaire de Batei. Et donc, on va attirer attention de Bisso. Il faut donner la canine de Tabaranza. Et bon ami Nazali Moudini. Père Moudini Nazali Nai. Boyoka qui dimanche. Nakamba. Papa a yé qui donc, ça la très attention, Mikoloyo. Je te dis, ce qui vous a dit pour moi, on fait sa mission. Pour vous, il y a une voix, et le militaire, malgré ça, du Congo. Mais pour la montagne, papa a fait réveiller le saut.
na suka ya likambo ya bonzembo wana bona na yango pona nini tolebi soirée tozoya lisusu te culte matinale babeko batata bamama et surtout bakanganza ntango oyo ezali ntango ya suka tosala très attention biso tozali kotala température na bino yango tozofe réveiller bino totika distraction tolanda papa alobi nini nzembo wana ezali clé ya makambo nyonso batata bamama soki oyaka ndako nzambe te soki oyaka swale te soki mpe osalelaka makambo nyonso oyo bazokosenga biso te okosuka wapi yango nazofe reveye bino papa mosusu na Kinshasa ye azwaki décision apesaka papa yangela mbote chaque jour décision ye azwaki opesa papa mbote chaque jour soki arate na ntongo na pokwa mais abandi kosalela ngo na ntongo mikolo nyonso azopesa papa mbote mais akendeke losambo te ya ntongo même soirée akendeke te misala ya kosala batinzani ye azali kuna te mokolo mosusu aye apesi papa mbote papa alobi ngai namonaka yo te okoma wa ye alobi papa vai chaque jour napesaka yo mbote awa ye alobi te namonaka yo te papa azali 100% nzambe azali mpe motu ntango oke kopesa ye moto opesaki moto asimbi loboko na yo azali motu mais 100% nzambe ndenge tosambelaka baculte matinale nde azali kopointe komonana na booyo bayaka culte matinale 100% nzambe azali komonana oyo bayaka na soirée spirituelle 100% nzambe amonanaka na oyo bayaka na mpeko tala sekre ya nzambe yango wana tolongola mpitakani nyonso tozongela losambo tozongela soirée spirituelle. Oui, likolo tozokende culte matinale c'est vrai bato mosusu bazokuta mosika na bavoiture na bango ezali esengo mais tozokende misala soirée spirituelle esika makambo ekokatana naleki na esika wana tozali na misala lelo misala lelo eyebani na papa lobi tosololaki na ye alobaki papa paster zongisa misala ya botomi yeluselemi kimbakisme oye zongisa misala ya botomi yeluselemi tinzali na ye c'est-à-dire Saint-Ouen asalaka tinzani ya papa tinzani ya papa ndenge yango wana ye moko atalaka ndenge nini misala ezali kuna biso
tokomaka yango na livre d'or. Tokobana na dirigeant na ba 100 euros ou mama akobanda na baoyo babongisi ba 500 na bango to plus. Après tokiti na ba 100 euros boye kokomisa opresente bongo na mama tokomi mpona nini papa moto akovaki système oyo na livre d'or na liboso abetaki kashe na ye ya chef spirituel alobaki kokontinue kuna nde transparence ezalaka makasi tolekani na kokontinue kopesa tote tokongama mpo ete tokokakolela bamama histoire na biso kotia yango vraiment à l'éveil mpo ezali esengo monene soki tozali na mama conseiller direct otelema ete lingo bazapesa yo kote. Tiketi topesa ye mbota lokumu na komo ya tata mwana te tata molimo santo na komo ya tata ya mwana te tata mwana ya kotelema mpo ete azwa mbota ya papa.
tiketi topesa nzambe na biso mbote mekumu na kombo ya tata mwana pe papa molimo sang na kombo ya tata ya mwana pe papa molimo mikono. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo sang toto nzambe na biso lelo ezali mokolo monene na biso bana na yo na kutu tozalaki bato pamba ntango tokolalaka tokoyebaka te tozali wapi tozali banani bobeli yo nzambe topesi merci kopesi biso souffle publiki oyo ekomisi biso na mokolo mwa lelo toyaki na basali ya pamba toleli ya bomoi posa ya bana no mingi ezalaki bazala kati esika oyo na bandako bavandi na ntina ya pasi ya nzoto mpe ya molimo mpe soki ezali malamu te moto akolembaka nzoto mpe soki ezali malamu te moto akolembaka nyonso mibale kotambolaka nzela moko nzambe na ngai ekanisela bana na yo pesa bango makasi bakomisa ye na ntango na bopito bazali bamosusu bazali entre la vie et la mort papa yo kaka moto ozalaka na accès na milimo na biso mondela koswanyaka biso ya solo to bamédecin kasi esika moko oyo bakokokaka te oyo yo nzambe osala kati na mokili mpe ozali kosala mosusu oyo banda mokili banda na bato bavivre yango te likambo yango ekosalaka nini mokolo wana nde mokili koyeba yo nzambe ozali wapi ozali nani na baprison bana na bino bazali bana no mingi bakendeki na Belgique kosepelisa bana na biso bakokisaki mokano bakendeki na kimia nyonso elekaki na kimia si topesaki bango na maboko na yo bozongi na bango ezala epai na yo moko oya kozongisa bango na kimia bisika nyonso bana no bakotaki ntango ekoki papa yaka koswana bana na yo nazali kokoka te lelo mpe topesaki yo rendez-vous fungola mitema na biso pamba te toyebaki mokolo ya le 15 mai 2022 ke tokosala mosala tozali kotonga mokili ya sika bozala na biso bana ntango ti ntango koya na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sang amen na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sang tobimangisi oye Saint-Ouen oye Paroisse Pilote oye Papa oye Ikamba oye Tata molimo sang oye ya solo batata na bamama maloba ezali mingi te toyoki mateyi bakoteyaka biso ezala na soirée ezala na baculte na biso matino ezala le dimanche ewutaka kaka na Genèse ntina Apocalypse toyoki mateyi batata na bamama
mai mokonzi ya mbula azali kosenga biso tozali kolanda bamessage na ye oyo bakokotama na bareseau sociaux tokoyokaka tokolandaka batata mpe bamama touti mosika mpona kokoma lelo na date oyo tozali nani ayebaki tozali kati na bitumba me nzambe kaka moto akosilisa biso bitumba yango tozalaki na sanza ya avril lelo tokoti na sanza ya mai Kolo Yesu azali kobotama kati na mitema na biso dans quelques jours mais eloko nini tobongisi mosala ya Kolo Yesu toyebi yango oyo asalaki na seminari ntango bapesi ye kwa amema na makili ezali kotanga de partout akomaki esika moko mutu mwindu oyo abimaki na esobe oyo amebisaki ye kwa azalaki nani awutaki wapi ndenge nini ayebaki parcours ke Kolo Yesu akoleka esika wana mabomba ya Nzambe makambo ya Nzambe ezali komplike soki Nzambe alakisi ozwi chance wana omoni ete toyebi bazalaka bango misato makoya komona na longe bazalaka na bango motu moko azalika motu moko ye moko amikaboli batata na bamama Nzambe akosala likambo oyo nani esalema te me likambo yango balobi ete yo nanga na 4e génération mutu tokovivre likambo yango likambo ya monene ekokamwisa mokili banda mokili ebanda ezali privilège Nzambe alingi biso mingi ndenge batangeli biso na Bible yango Kolo Yesu alobi tolingana ndenge alingaki biso Tata Molimo Santo atiki nzoto na ye asumilie bamonisi epasi persécution endenge wana mpona nini mpona yo na ngai nyonso akobikisama bakoko na biso bamoni mpasi kokima na zamba mpona kobatela likambo oyo babateli yango ya solo bazalaki na bolingo ya ndenge mosusu bazwaki likambo yango sérieux babateli yango bolingo ya 5 ans suisse je t'équipesa ngai na te mona fila bakoko na biso tina kati na zamba na kati na bandako mpona babondela kosambelesa likambo mabe te me mpona nini bazalaki kokanga bango mpo likambo ezalaki esika wana Ndelo topesaki rendez-vous du donner et du recevoir. Tant topesaka Nzambe akozokoselaka biso ya mingi me tokoyebaka yango te mbongo ya solo
Mais bato ya mbongo bakufaka te liwa bakosopaka yango te. Nzambe akosalaka mingi mpo na biso bana na ye. Allez-y, je te dis s'il vous plaît. Ati
alingi biso mingi, mama Mwindo alingaki biso mingi, atikalaki na mosala oyo abekisaki ate esika moko te po apesaki promese na papa soki mama amonaki mutu mosusu mama Mwindo amonaki mpasi na bana na ye banyokoli ye toyebi histoire bakangi aza na akse makasi me balingi kosoye ete Mwindo nini nazoyoka mpasi na bimo nazali na yango kasi mobali no alamusiki bebe abikisaka babaladi bongo aza kozela nini mpo ya kobikisa ye abikisaki ete abikisaki ete bimo esalaki nini batata na bamama tokoti na sanza ya Noël. La vraie date de Jésus, le 25 mai. Il y a un lelo topesalaki rendez-vous tosala misala tozala découragé te ntango tokoti bachaise ebele eza vidi dirigeant oye bobangi koleki oye tokosala to tokosala te toyaki na basan elo na biso ingeta ya 2 personnes wewe nazomona peza baza bamineur bamama oye mama Mwindo oye tokoyokisa papa Soni fluidi wo faki oye mfara jisika kilomita tisiko baza koyate. Moi, je me rappelle, ma papa m'a fait un voyage à l'époque. Tout ça, il m'a dit que musique, quelle que soit distance, celui ma musique, on a besoin de direct, tout ça, tant que vous avez au côté, et c'est pas moi, les autres ont autre n'est pas la mariage, non, on a pas la vie. Mais pas de la c'est vrai, distance, les années sont mais nous désespérés des totales. Oh, il y a une chose à dire, on a zappé la vie. Les bébés sont encore en salle. Et c'est à 16h, 17h, parce que donc il y a avant 18h. Donc il y a un tas là-bas, là-bas, aussi. Oh, il y a peut-être qu'on y voit 50 ans, on y voit un peu ça. Les sociétés sont salées dans l'eau. Mais les papas, on a évité. Mais ça, les salés, mais les salés, c'est là. Ton banana va 25 000, 30 000, 40 000. Mais quelqu'un voit que ce sont les mêmes figures. Au contraire, Koudou, tout ça pour battre sa bagage. Mais ils sont battus à Kalatozala qui depuis. Ils sont venus sur le nom de Salah. Et pour mon moment, on est qui et Zali, la zone communautaire. Retraite. Oh, il y a le retraite dans le monde. Nous sommes à Agili. Dirigeant, ah, pour l'équipe, on a besoin de la retraite, parce que c'est la Corée. Nation, on a eu la retraite. J'étais qui au lit. Ma casse est salée, hein. J'étais qui à son groupe, Pama. Tu viens de la masse et on a mis ça.
Condiment, c'est un peu. Aïe, aïe, aïe. Ah là 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 là. Apakioye. Basa et le Sakuna. Ezali. Ah, ça te regarde. Aïe, aïe, aïe. Pied gauche. Toyeli ke bobali. To babali bino na faki. Mais tout ça aussi. Ceux qui peuvent vous faire au niveau de 56. Même sur 56, c'est un peu difficile. Tout tient au niveau de 80. Bon, c'est lui. Ils sont au niveau de 80. Mais à 80, ça allait très bien. Même il y a la fontaine, c'est pas bien allé il n'y a pas longtemps. 2015. Aïe, aïe, aïe. Mais la fontaine des Salades, vraiment, on faisait des merveilles. Nabosa Nakate, Niemien, Boye Bakoloana, et Salaki, même date, Saint-Denis à Saint-Ouen. Même date à Saint-Saint. La Bagala quoi? La Saint-Denis, hein? Quand on va ici, il y a 10 000 pouna, il était 16 heures. Naye dans la fontaine. Na komi boye, papa nzaki alobi maman tosala ba 3 000 et quelques. Tosala kata loboni boye baba. Nga na soir de retraite depuis des années. Mais j'ai bonne mémoire. Tosala ki combien na mo rappeler. Combien? Combien de salariés? 25 000. Papa l'aime. Ah, il y a pas une promotion. Ah, bon, c'est mon pauvre. Aïe, 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 aïe. Oh, non, 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 25 000. Ah, papa, c'est là. Na muti kuna bako si 10 000 na lobi na kei. Tangu na penge bako bako baki 20 000. Tala boligo to zalaki. Mais si quand il y a kei ou quoi, puis ce sont les mêmes têtes qui sont là. Ah. Aïe, 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 aïe. Bolelo to kotana. Parce que tant que tu as commencé sur la salle, c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité très importante. Dans la situation nyonso, l'inga na yo qualité. Attention, mais ce qui est sa qualité, au loto ni sa bilo koza na bo ah kiaji. Ya mwana to bangate, ce qui vous savez badi, to ko okele 2 minutes to zongi, to yo kanye hein. Baloba ni sayelo. Mais ce qu'on y a la plus, on peut ça, on peut ça. On peut ça, les papa y est bien que ça les alliés à ça informé, à ça c'est la biso, résultat n'a pas. Total, la terre va tout la santé, va qu'elle est guidée pour nous canon va tout tant que ça. Même pas une cinquantaine, mais dès qu'il y a pas de délégation, il y a 244 personnes. Bayagi, non, qui on a mis tout ça la ligne. Mais pas de là, la wapi, tout ça la ligne. Batunion, surtout les étudiants. Pour se payer mon kéka. Mais le kokaki. Ah, il y a son niveau pour les inconnus. Aussi, si vous l'avez pas tellement la paix, mon enfant. Amen. Toda o Conselho
Mama apesi biso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosala. Na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo mosala.
ezali ekita te tobakomona mokolo na yo na yo kasi mokolo mangolu topesi yo merci nzambe na bana nyonso osali biso toyaki basala ya papa tolembe ya bomoi tosengi papa jésus kaka na mitema na biso bipai tokuti nde toyebi kuna tozali mokende toyebi bayamasakose ya biso papa tosengi kaka mawa na yo papa te oponaki biso tosala kati milanga na yo okosala biso na molimo otosala nyonso na solo toyaki na kimia ntango okundozonga na bandako tozokosala moko mpona kimia na lete obimelaki bana nomi bapesede biso papa mema bango kosala bango na kimia oyo mpe batikalaki na belgique tozongela bango bisika nyonso bakokende papa mema bango kalisela bana na biso toute la semaine na baklase pesa bango mayele mpe sagesse intelligence papa te moko tovandi etoni na makambo ebele soki yo bakotie loboko te pasi mpona biso bakoti ya mwana nzambe na biso tosengi opambola biso pambola maboko na biso papa posa ya bana no ezali ete tokoka kosalela yo tokoka surtu yerusalema siko tozali kotonga me kozwi na biso te eza ya pasi ya mwana toyekoekwesana za makolo no papa oye tokanisela biso otia kimia na banzoto na biso mpe milimo na biso kimia na afrique europe amerika zima oceanie na kombo ya tata mwana mpe tata mokosan amen.